Le coach d'Acosta et maman Sila Bisalu bazalaka mwasi na mobali. Baza mwasi na mobali. Maman Sila za mwasi. Ndeko d'Acosta za mobali. So landi coach nenga oloba ke na SB na famille Bota et bibina misuna ye. Ye muta coacher SB ekoma o ekomi lelo. Mais tandis que ce totali kota d'Acosta aza coach. Oza coach ani. Wapi bilembo. Na ba chaîne baninga na ba filme. Na ba chaîne baninga po ye moko na chaîne te. Coach d'Acosta a l'objet, je ne suis pas en bonne relation avec Madame SB ou encore à Balusiango pour dire que nous ne sommes pas sur la même base. Il y a confiance pour nous, il y a copé ça y est invitation. Penses-tu qu'il y a quelque chose qui cloche au Ezali Sima tout autour pour empêcher à ce que la liste à bateau fallait y abengisa abengissité pendant que Azali grande sœur OP va évoluer tant et belé à ses côtés. Non, gars, c'est pas pour abengisa qui était parce qu'il y a hypocrite. Ah, ça lit bien. Tu vas chercher qu'à la hypocrite d'Acosta. Donc, on a kangeli au kanda yo ye bandeni qui na kangeli au kanda ya problème bon. C'est que ya solo yo lingo ki misabango pour confirmer yo mondeni. Pour ngane na za na cause na kangeli au kanda tomsuna yo ka kotonga nga place moko boye yo za ki oyebite. Mais ndenge ni ya d'Acosta yo komi nzambe ozo préciser le biso ke si la aina yo pona eloko tel ke yo nga okimi oninga okimi sasoki Linda na c'est Linda na gazimi baba amiki. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Média Télévision, soyez le bienvenu. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, Mboua a su Mboua, Namoni Ndeti Mboua a su Mboua, cette fois-ci, Lyon a su Lyon. Pour la makasi kole kabande ko balandi lelo ezali mokolo ya lundi moto zo kopela na internet na ngambu ya ba comédien o etali ndeko na ngai le coach d'Acosta et maman Sila Bisalu. Exactement problème nini ezali bato mibale bawelela kanini bato mibale ezali nini et pourquoi kaka makambo eye ko bima lorsque le coach d'Acosta a officialisé relation na ye abali officiellement atie maman Nabiso Nanda Kouba komi kobenga ye monsieur le marié. Il paraît aussi, il y a des audios qui circulent jusque là na ne komi a ate il paraît que bazalaka mwasi na mobali. Je toyebité ce que est solo ou ce que ezali il y a le kuta mais bandiko balandi na kozala na Sarato la lelo na komekape ko luka ko tuna yeba question oyo parce que ezali bosoto ezali malamu te. Bae oyo ba uti porta ndaku moko bazali papa moko et papa na bango c'est notre kulutu c'est notre papa kokwa bana na biso il s'appelle le président Elombe o azali respecté mutu o lelo azali na carnet d'adresse azali na CV ya malamu casier judiciaire na ezali malamu et pas ya bana ebele mais bano ya ye bazo kopotana bazo komitia na bambeli makamba koloba ezali ebele lelo lorsque d'Acosta demande à sa sœur d'être vrai, honnête. Tozali na même base ya raisonnement te. Tozali na boyo kanité officiellement. Aligné a expliqué na mokilinine. Sarato la azali awa bon de livre. Tokoluka mweto sola na Sarato la. Tokoluka mweto tuna ba question na biso to sala obe kaka analyse na biso. Et yo kokuta biso na porte ndako. To le wipe to sala pe analyse. Bon de livre au Fongola, ceux qui tournent le langage, mon copain me coller comme Gaboué. Fongola. Le meilleur fan, je vous aime. Fongola. Le meilleur abonné, je vous aime. Meilleur fan du monde.
Mes meilleurs fans du monde. Maintenant, on a peso mbote. Na pesi bino bambote. Alinga bino mingi. Mais mikolo toke non boye pour inspiration qui mate quoi. Te maintenant on a peso mbote. Maintenant na kande. Kanda ni. O liaki te lobi? Ebi njela musika oyo memanga. Ah maman. To beta masolo nango lelo te po moko joana na zui calcul na bandi ko sala na zui calculatrice. Ah? Ele mbingai na bandi siko ko raisonner mambo ebele abi ai nzambi wani. Ah, Sarah. Attendons seulement la fin. Nzambe ka yebi. Boni, santé. Ouais, santé très bien par la grâce de Allah. Par la grâce de Allah, santé bien. Sarah, s'il vous plaît, est-ce que tu écoutes et ça iPhone, et ça cher. Téléphone, iPhone, et ça cher. À quoi nous déranger son en place ça parce que ngan na zwa kaso. Ah ça iPhone. Na Loba malembe ayo kaka. iPhone kanga munoko na yo. Te na français otika. Clore your mouth. Te. Ferme ta bouche. 2022. You close your bouche. Te 2022 ngwana te. Oh, ezalande. Te, tu quoi faire 2022? iPhone, I close your birth. Non. Yo moko loba. Te loba ta di. Non mais na yebi te. Loba to avancé 2022. Pour 2022 nyonso o na yebi yango na lobia. Le reste na yebi te. C'est que page wana na to comité. Na pe na syllabus nanga naza na ba na I calcium nox. Yes. I refreshing, yes. I can't see monox. Yes. Can't see your monox. Yes. You can't sing your monox. Yes, I can't sing. Is impolitesse. No politesse is can't sing monox. Is iPhone. Can't sing monox your iPhone. Okay, yes. Merci. La tola. Internet est occupé la moto, tozongananu sima par rapport à mariage à Ndekonayo d'Acosta, trop critiqué, critiqué payé, critiqué moi aussi naïe, les gens aussi lobiete azala ne sengote yakobala moi suwana pendant que Bissonion Soto yebiete d'Acosta a toujours été vrai face à sa femme. Yo kolobani. Baleka biswa. Ah on a c'est jour à l'ibala, hein? Jour à l'ibala, non? Tout le lendemain, après mariage. En fait, l'ibala, nous sommes personne publique. Nous sommes personne anonyme, mais elle a critiqué. Moi, on a toqué l'ibala, moi, il y a famille, tout le monde peut dire, elle a tenu bien teint. Moi, c'est un qui te retient. Mobali mukolo makasi ezala nango wana pnda eza rythme na biso ya africain tokenda matanga feti libala tokenda critique alataki nini tala neti ba msuba lo ba mwasi na zanga soutien azaki trop sexy na fête mais sexy eza mabete ah c'est dur d'Acosta Fouadé encore à regretter te kabali mwasi mabe et puis j'avais aussi aimé la réponse ya coach à lobby moi si logiquement fois à la pute il y a mobali naie voilà mobali faut azwaka moi si naie lokola meilleure pute ya vie naie donc il faut et puis elle a aussi allé trop loin pour dire que nyonso obo monaki na fait wana ngai nde mutu na sengaki moi si nanga do azala bongo OK voilà donc c'est que ezaki na ba corps ya mobali naie déjà ko critiquer ezala ngo faux débat OK ata yo lelo so bali to critiquer neti ngabna na ozwa ta analyse ndengo bongisaka déjà oui yango bozomona ke nazozwa temps parce que je dois chercher ma raison papa mawana Sarah na yebi bat naza pembeni na bango na yebi famille nanga na yebi millier nanga na yebi entourage nanga na yebi ebele alors voilà pourquoi je prends mon temps pour trouver live non salele pour trouver une personne a yebi nzambe son entourage azala na ye même ata sainteté mais au moins azala quand même non que kundela na quartier bado vanda voilà donc azala quand même na passé moko pe ya moi malamu pour ne pas copier ça batu misusu de raison nous restons là juste pour trouver quelqu'un qui craint Dieu voilà on continue Sarah donc ezala ngo faux débat pe atanga pe lelo c'est to bito finaliser ba mariage na biso yo kanoka ba critique mais nga na yebi nanga ke kalate bon na lobi nanga de l'autre côté ba finga na bango kaka ezala ezaki bien ezala ezaki grave
baolukela ngo ka place o bako yobi congolais te congolais to lati bien ndeni obimi kitoko alukelo mo place mo bo ya défaut au fingoka mais comment on peut peut-être yé moko na loko yé azo reprocher motwana azana ngo kutu même pas ou bien yé moko azana kati nanu ya mabe wana mais azo critiquer mabe mosusu o moninga azana ngo. Voilà, Sarah, par rapport ya ba rumeur et zoko circuler na réseaux sociaux, ce qui se dit que maintenant oyo est commis kolamuka entre maman Sila et puis son frère Dacosta et commis likambo na jalousie yoko ki ko répondre ngoni. Na deux angles et cause à peu jalousie et cause à peu jalousie te cause à ba problème à traiter et ba problème non traité pardon. OK. Oh et l'amour qui. OK. Mais coquille cause à la peu jalousie dans sens mususu parce que t'as dit ceux te voiler ba fasté au comprendre que l'élo art hein art et comme il perd na maboko abasi. Mi bali baza souste kala ezalaka groupe sans souci, mobile. Groupe Chic Choc Loyenge, mobile. Caleb Sinark, mobile. Lisbonne, qu'on n'est pas SOB mobile. Mouyombe gauche, mobile. Bango tout. Et puis ce sont les hommes au bazar au cartonné na succès. Les lots, ce n'est plus les hommes, c'est les femmes. Ok. Et cause appelle jalousie parce que batum souba loba jalousie anini ya moi si ya mobile oh jalousie à boulot. Jalousie à boulot, net biso pe na ba boulot na biso il y a des hommes au bazara jaloux, il y a biso basi parce que les ont émergé. Il y a aussi des femmes au bazara jalouses, il y a mi bali au bazo émergé. Donc on a cadre à professionnalisme et la jalousie existe pour l'homme et la femme. Donc les lo basi nde bakangi penza c'est les femmes. Et alors ande ba fali na biso bazabongo les lo ils sous bango te komi basindi nde batu bakomo cartonné o ba yo kazuwa ya makasi o kazuwa po to mesana kana bango skondene komi suba basimo ba yo cartonné bakimisi bango terrain o comprendre grand productrice les lo ba film makasi eta la man international partout dans le monde et ça si la na belle vie. OK. Donc jalousie wana pe cause la ke mutu moko tadi omoni congolais azaka moi genre au moins de to va no bon au cause ayo kemba na suite am sukop mo bu na signaler ah tadi na cheko mono na liste master nga moko zo bat na musala na ebiki yo za makasi kote wana ndenga na cheo kuna na cheo na ebiki osuka ka place na cheo yo ke kuna batali savoir na ba pesi au grade comme chef comme na mbongo matika nga mtu na yo ke lozuwa mtabi so ka ngam na pesa ki ope musala nga ça existe. Comment t'as dit ngam na benga ki awa bazolu kaka ba portier ya komi andeni ba commissaire sous chef kutu yanga donc ngala comment dépendre na tadi o eza buzoba o comprendre allez kombe bandi parce que so landi coach nenga oloba que na SB na famille bota e bibi na misuna ye muta coacher SB e koma o e komi lelo mais tandis que ce totali kota d'Acosta aza coach oza coach ani wapi bilembo na ba chaîne baninga na ba filme na ba chaîne baninga po yemo kwa na chaîne te ozo comprendre et ça des avantages t'as dit o solana mundele nini o solana partenaire nini so ba eli au contrat o lakisa ba film ba chaîne batu ba zu ba talibo produit par SB non mais c'est produit par Bellevue mais au moins réalisé par toi réalisé par toi. Qu'est-ce qui te manque pour ça la chaîne? Les audiences. Non. C'est l'audience, t'as dit, pas le temps. C'est l'audience. Audience, c'est la facilité. C'est l'audience. Sur les acquis bon côté, mais bah tout. Le groupe Simbappé a la chaîne YouTube. Mais surtout comparant au cas la chaîne à Belleville, la chaîne à si la audience est indémontée. Vous comprenez? Donc c'est l'audience qui manque. Donc, après, on a la chaîne YouTube, après, on a filmé, à cause de la casting, on a tourné, mais l'audience. Ce que, ils ne rappellent pas si comment on a monté mon robot, oh, yo monté PC, idée, ça la chaîne, à ça la chaîne, yo peut monté diriger chaîne en haut, à comme il est le patron, comme peut diriger, à comme on fout. Pour la biso africain, et comme on a le quoi, les filles, Sony. Alors. Le français, ben, insulte.
insulte yango wana keto tama donc ekokozala pe jalousie ekokozala pe barando na bango ya CCO tozoyeba te eboti mbuma lelo donc eza na ba angle belé. Voilà, mais lorsque Sarah Mutwamayele oyoki d'Acosta koloba ete ngai na sali 7 ans na groupe Simba, ce n'était pas facile aujourd'hui de voir que le président Elombe a salanga confiance a salangai na koma onga na koma. Aujourd'hui j'ai un mot na makambo ebele donc zo salema na théâtre. Voilà pourquoi lors il y a mariage coutumier nanga na pesa ki invitation na groupe nangai mobimba pour que groupe nangai ba ya loko ezali makambo ya famille, la famille se retrouve to fêter ensemble. Mais na pesa invitation ya coutumier nanga batu misusu bayate entre autres maman SB. Mais etikala ko causer problème te pourquoi ka juste après mariage n'est pas problème donc bandi. Bon. Déjà nga izoka musanga parce que bango na bango bana groupe Simba nde bazo bouma na bazo papa na. Mais tu vois que papa bango le président Elomba Mutwamayele. Na ebité mususu abetaka ne kara et mususu alobelaka pe bana bayo karaté mais c'est déplorable. Oui, surtout hein. Parce que y a za papa na bango et puis tu vois groupe Simba et un groupe moro éducatif bazaranda moi logique quoi. Le rôle à papa na bango. Mais bana bazo potana na réseaux sociaux boé na ebité qu'est-ce qui se passe. Alors on a question oyo utotu nanga il y a mariage coutumier t'as dit oyebi na deux sens na répondre au PKK. Mariage coutumier, on parle de la coutume familiale. Le mariage coutumier n'est pas vraiment obligatoire. Il y a coupé ça ba inconnu invitation. Les lobbies sont de comment on paie ça ba inconnu invitation, mais sinon ils ont qu'à rencontre il y a les deux familles seulement. Bon parler na ba coutume na bango. Biso na famille na biso to lingaka boye biso boyango mona na mariage coutumier. Tolamba kabiloko soneti to bala mukongo tolambi biloko ba Congo ba famille ba kendaka na ba nzungu bilubo ekendaka pour ça mariage coutumier ah baza banani baza bayombe omona tchaki madesu penda balukisko ba mama o baluki ba mama bayombe wana o balamba tchaka madesu bako louer pofo ba pesa le meilleur ya bayombe faut ba pesa bango bilo na bango ba misili banini babiloko wana tu ba luka penda bato bana du domaine bakolamba na banzunga ba ma famille omona après kolia ya des familles ba pesi ba mbongo ba makasu bilamba bazongi pena allez bazongi na banzungu donc ezalaka nécessairement ko inviter ba inconnu te OK eza pas obligatoire te si la fallait kaya parce que ça mariage coutumier à quoi ça pas empêché après peut rotala bon eza mariage coutumier est-ce que c'est vraiment important de partir na rendez-vous mususu tant bien na kende dans la prochain mariage et voilà vraiment la logique et ça un faux débat parce que mariage coutumier on parle de la coutume ce n'est pas important ce n'est pas aussi obligatoire que mutu invité foyer kaka alors na sens mususu si là na munoko bien sûr azamona papa Elombe bien sûr azamona ya groupe Simba mais elle ne fait plus partie du groupe. Wana muto contredire biso azate na mu ezalaka nango we fallait azara lobango na longwete naza mwana quartier latin combien d'années aujourd'hui na longwete également si la pas lobarazaka mwana ndaku soki bazana besoin na ndaku bakobenga est-ce que basi babenga si la tourner pour na groupe Simba babenga kete donc si Lazara sous na groupe Simba te donc d'Acosta so sala ki invitation en général pour na bana groupe Simba nga persona ki sila na ngana yate ils ont manque à respect parce que obi que si là azo évoluer na coin na ye il fallait quand même aussi la invitation moko en particulier na kombo ya SB to ya Sila Bissal parce que Sila Bissal so community invitation ya SB si la yete on allait comprendre. Parce que na kata SB abengisi ba Gatbi abengisi ba Linda ozo comprendre ba yete siko mais yo c'est l'invitation à groupe Simba oh atanga pesi la non yate non mais ko atendeni parce que biso peto mona ka lokola nga nazali na association nanga o na banda ko encadrer le jeune aujourd'hui ceux qui naza na activité je donne une invitation au nom ya association ou peut-être ceux qui n'a pesi
mais malgré je ne suis plus na kati nango mais eza na muto donc a représenter donc association en tête wana akoya na bato oyo basengeli pour que baya ko se présenter akoya na bato o basengeli donc c'est que si là a sengela quitté peut-être bazana ba courant na bango pe mususpect les karaté ce n'est pas à condamner t'as dit nga muto ye na fête na ngato condamner mutu pourquoi oyebi batana ngate oyebi PR na ngate mais continue de la style invitation ya groupe Simba eza manque pe à respect. Parce que si là, attends le bango boete alongwa groupe Simba a évolué na quoi. Non mais aussi cette invitation à ma connaissance, ce n'était pas invitation au déjà que Batu O bazo évolué actuellement dans le groupe Simba. Il a parlé de l'invitation au groupe Simba dans son entièreté. Kasi même dans son entièreté papa, moi n'a évolué sous souté. Et ça le roi botine invitation et orchestre héritier de Diego Fakeni. Ça n'a pas de sens. Oh, donc Diego nenga zana fakende. Yé pas ça patron na kwena ya zana bana batanga encadradeur yé pas kei. Non, ça n'a pas de sens. So y botine d'invitation, auto invité Tim Wata Mobimba. Yé ba ke Tim Wata Mobimba héritier au même bateau bazana est sur place. À moins que bon imposer les sous na carte invitation to peine a besoin ya ba ancien ya Tim Wata. Ah, bon préciser que avec les anciens de la Tim Wata. Si vous avez une invitation à Tim Wata, allez, Diego Paki. Non, ça n'a pas de sens. Et dans mon cas, respect, t'as dit. Il faut on dit à Babylone, Moussoussou, Diego a mis à part, il faut passer la paix Diego invitation, et tant que moi, n'a pas à Tim Wata, mais ça une invitation, parce qu'elle a évolué. Ah, ça soukounate. On se comprend. Mais groupe wana ezali na ban ebele o bazala kalisusu te oyo bakenda pe bakoma pe ko évoluer na kwena bango ata mibalo bien misatu mais ba répondre qui pe na invitation et ça dépend pourquoi kaka il fallait invitation ça dépend t'as dit non il fallait la spécialité et la loi ya nature et ça obligatoirement il faut respecter mutu na mutu. Donc so ba wana ba kendaki peut-être ba ngomo ba yebi mais ngane tinga sarande na mi yebi bo bo pesi ken pia na invitation ya fimbu na fimbu ngana kendi na liboma ozunga na valeur te d'ailleurs su musala ngana sara na considération il faut ko malisusu ça c'est pour Sarato la TV au moningo moni ba bon délivre moni ba bochwale to se représenter pekuna. Donc Simba groupe Simba et ça na bateau bazo travailler actuellement dans le groupe Simba et non les anciens. Donc ba anciens au bakenda qui peut-être ba qui na loko soit feti neti mutokanga sara pe na yate po bobeng singate. Na ozala clair penda que le remonte zo la que bobeng singanga za kati ya groupe Simba te. Quand tu vois voilà. Le coach d'Acosta parler, ses intentions étaient de ne pas inviter Madame SB. Quand tu vois le colado mutoyi ya maele to sala ka d'analyse na maloba na bango bazo loba. Non mais oui. Oui. A beta qui en groupe Simba pour ebe que a beng sa silate et à se défendre ka beta groupe Simba mais d'accord to amuta maele ko ya ko loba ko chaki en groupe Simba non yo yebi que Sila ne fait plus partie du groupe Simba falloir ça l'invitation na ya yemoko Sila yaka soka yaki tende ngoyo loba ki na beng saka ya yakate wana okosibiso oko répondre ni lorsque coach d'Acosta a l'objet je ne suis pas en bonne relation avec Madame SB ou encore à Balusiango pour dire que nous ne sommes pas sur la même base. Il y a confiance pendant que Lukamoy, il y a copé ça y invitation. Penses-tu qu'il y a quelque chose qui cloche au Ezali Sima tout autour wana pour empêcher à ce que dans la liste à bateau fallait y abengisa abengissité pendant que Azali grande sœur OP va évoluer tant et belé à ses côtés. Non, gars, c'est pas pour Bengisa qui était parce qu'il y a hypocrite. Ah, ça lit bien. Ah, ça lit bien. Ouais, tu as canate au Bengisa na fait inondé. On a un poison. Non, yate. Non, yate. Ah, ça lit bien. Parce que mon tout monde boyo kana en été, toi linga côté au Bengisa na fait yaya. Akobi mawana ke lo ba ki ocheli poison. Et ça problème makasi kuta zaki prudent abeng ça inesilate en tout cas ça là no bien na condamné été au condamné été mais pourquoi maman s'il a s'est senti lésé et puis akende koluka le président Douche que je salue Namboka Bapa Bisika donc au lieu abenga yemoko d'Acosta pour à reprocher selon toi
on n'a pas vraiment de preuves. Déjà, Dacosta s'est contredit parce que déjà, au lobby continue avec invitation à groupe Simba. Sora Zaki Nanzala Libala, na komboka ya groupe Simba. Déjà, il a quitté. Siko, est-ce qu'il y a religieux? Déjà, il y a pour volontairement. Attends, ça qui si la invitation personnelle t'est. Si la coco y a PK le quoi moi dans groupe Simba. Donc volonté on a déjà ya il a déjà la première mariage kakoya té. OK. Parce que comment ya kende sou ko pleurnicher quelque part et pas doute kapanga que non ba bengisa kingate non. Non. N'est pas na ebeli si la azara moi makamune mo ya mabepe ya makasi, je ne pense pas. Le quoi on n'a pas de preuve na osai la na liste, je ne confirme rien parce que Dacosta pas koko ça. Bobo ça n'a que Dacosta mtaela biso fait tombez. Nga na ebi vérité fait tombez. Donc kondi mango eza moi passi. Vous comprenez? Donc place wana ya la biso non conversation ba soleil na douche, place il douche azo c'est que si la kende ko pleurnicher par rapport à mariage n'est ben invité qui était. Donc voilà. Non mais il était clair dans ses interventions pour dire que problème ya na mama si là aye bakayango te batu ebele ba fandi ça je vis atangi ba kombo ya bande konanga lokola ndeko nanga oda utaki obala donc c'est ça ma awa il est trop voilà il est trop responsable le président Gesho atangi pe ba kombo na na ye que non Gesho a un groupe théâtral oui akoma déjà na groupe na donc c'est ça azapé na chaîne na ye ezo évoluer bien atangi bakumu na bango pour dire que makambo ezali makambo o e bandaki kala o de bandaki koloba mana cc ba fandisa yepe et pas ya batume ye moko mama sila na noazoa même ata texto te pona komela ye pona retourna ye lekinanga ou bien frère nanga qu'est-ce qui se passe exactement et Bimi na après son mariage il y a ezali na batu misusu o ba komi ko tambola na ba rimer na bango ke ki mwasi na ki mobali est-ce que batu wana ba kozala na raison ya ko luka ko cancela bande ko oyo mibale mabeti na niveau wana bon baza mwasi na mobali comme on est déjà na kati na place ya ba boîte wana akenda au côté atin akio sa playback ako yemba ki monzemba malili ezanje mwanzambe te Aki au théâtre. Donc, aki na yeko sa pétage. Aki na po na ye a pétage. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi.
Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fraîche. Ngulu. Toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batikio. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux. Sens que maman si la za mwasi ndeko d'Acosta za mobali relation pe ya molingo ekoyeko za mais on ne confirme pas ningo lobeza na nkaba Léon dit alors pour na roloba que batu bavandi saraye pour na royebisa problème boye mais ye moko maman si la vandi ça été et ça na maramusu stadi netinga so na yoki na tout na raté na tie distance kombo lango babengaka ça sert à rien de vérifier. T'as dit au moins c'est là au moussou. Ça sert à rien de vérifier. En tout cas 100 mètres. 100 mètres. Bon, ça sert à rien de vérifier wana et l'axaranine. Oko tout nae mardi matin. Mais yo moko déjà une explication la pèse exemple moko. Le loyo nga Sarah na sai cop mon na yo tadi. Alors cop wana ndeto kendara bamboka na tozaka ngana yo bana oki ngosko bon deliver yo betelanga ngo nyoso to sala kina yo kuna bon deliver betelinga tadi est-ce que zo senga nga pona confirmer maloba bon deliver singa na tuno c'est parce que do ebino déjà de vérité donc bon deliver déjà zala été soit yebi ke to betaka libaku to koyaka na moto mutu ke kanga maka ya zala kité akomi nzambe. Est-ce que fona yap nana tout na yo susu? T'as dit ça sert à rien de vérifier des combos dango. Et ça n'a pas problème susu. Comment ça sert à rien de vérifier? Et ça n'a pas problème susu. Ce que bimi et ça boy ah oba koseli t'as dit fona tuna. T'as dit. Et ça ma kam super ce que bimi comment nango ça sert à rien de vérifier parce que tout est vrai. Makambu tout bon deliver ebisinga auto sala kina yo yango wana to sala kisko yebisanga bolingi na tuna tadi nini to koya kina moto deliver biango to baluka ki alobi yango to liaki manga moko to somba ki alobi to liaki liboke to somba ki kwanga to mele kutu mai na mozole to liaki na biscuit ya zala kite Totele magi na quartier 1 to somba iba pondu. Nyoso deliver beti. Ngape na sombi na bambala na sukali. Apesi na pri ya ba pondu na somba qu'est-ce que ça normal? Jésus-Christ. Maman Sarah kuto somba ba pondu ya 10 000 francs ye mon papa t'a dit somba ki mbala 5 000 francs tout. Et puis à l'obito keti côté ya ba Jenny Beta industriel to baluki. To baluki. Siko ma solo wana nyonso tadi
est-ce qu'ils ont mérité pour nous vérifier? Il y a d'autres choses, on ne vérifie pas. Mais makambo sosopé oko vérifier. Il y a un exemple na makambo yoko vérifier. On répondra toujours na des angles. Yo, on répondra toujours na des angles. Si on a quatre des angles wana, il faut faire voir Batou, ba côté wana nyoso mi balé parce que Batou ba chercher ka si la hypocrite. Mais est-ce qu'il y a un problème ou ba yebisa ki si la na matoi parce que ça na ba problème sous on ne vérifie pas ta dit. Obimazoba. Non mais ici. Vas-y maman. Si quand bon délivre avec singa makamngana auto salaki. Bon délivre anzambete. Donc elaxi que tadia betela ki penza bon délivre. Si quand on yo tout non. Yo yebsangani o wanga na nokar. Si quand ntina na ngoni. Toi en terrain au kaka. Toi en terrain. Na 800 mètres. Distance. Wa mutu suna kotambo anoté. C'est tout. Mais en disant ça, il y a une question quand de Matinga par rapport il y a des éléments où on a énuméré par rapport il y a émission il y a coach Dacosta, il a bien dit on a amené et pas madame SB Makamou Ezali le kuta était yé à linga qui a longolisa un acteur pour une actrice dans le groupe, il y a maman SB, il y a maman SB, alia linou sans pour autant à vérifier ce qu'ils allaient vrai ou faux. On n'a pas de preuve, ni n'est là que ça qui y a des causes. Pour ngande muna kangela okanda yo yeba kanda na ngande nitadima kam susu babi misabiso bazoba teto abatama Dacosta. Donc ngana kangeli okanda yo yeba ndeni kina kangeli okanda ya problème bon. C'est que ya solo yo lingoki misabango pour confirmer yo mondeni. Pour ngane na za na cause na kangeli okanda tomsu na yoka kotonga nga place moko boye yo zaki oyebite. Mais ndenge ni ya Dacosta yo komi nzambe ozo préciser le biso ke si la aina yo pona eloko tel ke yo nga okimi oninga okimi sasoki Linda na c'est Linda na gazimi baba miki. Baba miki. Bango moko ba omona te ki place to za mabeto ki ende place boito place eza bieto tikala. Donc place wana ngana moni loka Dacosta na ba preuve pas si sinon ko lobata baki akoya. Moi na kota na profondeur ezate. Mais preuve. Ba preuve kaka Dacosta pesa ba preuve ozo laksa ke si la kangela e kanda pona makamba gati mina Linda. Quand il dit les abakouk na SB il faut ba sengaye d'excuses. Par là, Sarah, tu veux comprendre quoi? Ouais. Nous allons comprendre peut-être que selon lui, parce que mon tué m'a a raison. T'as dit, est-ce que vous avez dit aux Arabes, et les Camerounais, et les Siko, attends, mon conscience, qu'il y a un tort, mais non, il peut sa raison. En entendant, non, pour se défendre. Peut-être qu'il y a un mon à Kazana et non a raison. Il y a un lobby qu'il faut SB Nassi la Bissalou, va présenter, va esquisse, donc, va zone devoir, il y a les abakouk, va devoir, excuse. Peut-être qu'il y a a raison. Mais tellement qu'on n'a pas de preuve, il y a makambo ezole kanakati. Moi, je connais na kokondana kasi la te, na kokondana rapé Dacosta te parce que preuve ezate. Nga so mona ngolo ra fait to bezo Dacosta ça la rabisu bon na ebité. Dacosta yo zonga fozonga nanu, oye la biso ba preuve ni ezo la kisake si la benga ki duche kapanga. Sepe yoro ya nango te duche pa luka moya commenter na Instagram makambo lobi sur les vrai ou faux et sunga biso tout ça analyse. Aujourd'hui sous Linda na Gatibi. Bokanga bango minoko te SB. Botika Linda na Gatibi ba ya ko se défendre na réseaux sociaux so makambo Dacosta lo beza vrai pour Dacosta tebino en épreuve. Et puis défi. So ki na lobi eza lukuta Linda na Gatibi ba sa nini? Ba yo contredire ngai. Linda ngara ya pe fete Dacosta. Il paraît si la pekisaki. Bon, lui-même a dit ça. Dacosta est bien ndenge nini. C'est que Linda tindela ki ba audio. Dacosta aidé biso na ba analyse, tchela biso ba preuve pour eza matière to vanda ki to kanga maboko mpiaka ya réseaux sociaux, matière ezate. Dacosta que Dieu te pambol, que Dieu te bénisse encore parce que oyeli biso matière otoko le kalango décembre mobimbati janvier. Alors zonga lisusu pardon. Il a biso ba preuve wane ko sunga biso pour analyse. Non mais il a bien dit que Oye azo ko reconnaître dans tout ça ezali par rapport ya fonctionnement ya chaîne ya maman SB liboso ba banda kocha ba miniature kaka ya yemoko et du coup
après un temps il y a une miniature, il y a Elongi, il y a président Douche et créa comme moi Timambi et pas il y a Linda ACP la kate na nani comment ndeko ya mobile so Gatbi Gatbi yep ACP la te yango ne créa comme moi ndenge mo bo herba mona d'Acosta a sa conseil mais et pas d'Acosta et makamusu c'est pas maman si la eke makamusu ozo monter que confusion ezaka ka ndeti et pas ya bande ko na biso mi balé bango batu bakoki ko éclaircir vraiment bien exactement qu'est-ce qui se passe Sarah so eza makambu oh et cause à vrai cause à faux so epende eza makambu oh quelque part d'Acosta aussi a raison parce que d'Acosta Nzambe était déjà si là il y a solo eza vrai que si là la SB bando tia kaka ba miniature nae o jouer ou pas ba o tiaka ke long nae et le mot tali na gauche moko na droite moko tali na katika eza principe chaîne nae peut-être so roboy ezo dépend de kana ya mona ke eza bongo a évoluer chaîne nae OK siko bandeko ba jouer rapper et alors wanga te tadi alors wanga batu ba yebi ke ah Sarah ya tchara mingi ba miniature batu eza rare na michanga moko na tchara ba miniature batu to zo ka concept asila ke na tchaka elonginanga na tchaka elonginanga siko et quoi arriver que ngam bato ba travailler nanga ba moni na salle mission na mopaya moko na salle ni na tchelongine ah il faut déranger ko ta dit faut tout na mais yé aza spécial ko le kabiso to to ba comédien to jouer kawa tozalaka na ye tozobunda pona groupe pona chaîne avancée mais ndenge nini mopaya moko ayeka pona film moko boche na miniature eza ba question to mitunaka bon so pe ba kenda ko parler ni chango na d'Acosta pas pese bango conseil na retour conseil wana bazongisela ngo pa SB amoni ngo mabe wana pe d'Acosta na raison so que eza vrai makambu oyo d'Acosta lobby c'est que voilà pourquoi d'Acosta constaté que ba ina e pona makambo wana vous comprendre donc c'est que pena ba ina e pona makambo alors ngai senga ka ba preuve franchement non senga ba preuve d'Acosta zonga susu oya ko aider biso opesa biso fonctionnement ya rosala ba analyse bien sur si là parce que koloka d'Acosta zo accuser si là de l'hypocrite na zo na kutunde za place ndeti foto lukometo kata pona moni kuna déjà azo accuser si là na makambo ebele alors biso poto zo pena matière yaka na ngo pende expliquer biso bien na ba preuve ça la biso bien parce que nga na mituna si la bisa lui fata la pe d'accord ata la pe Gatbi na Linda bien na minute aussi la kokanga bango munoko te po biso to kosala banaliste na ti po to yebaka vérité po makambo essayé et puis aussi s'il faut aller trop loin ndenge nini coach atindeli maman SB invitation te po bana ba problème ba yoka na raté mais au moins atindeli mutu o aza na kati ya groupe ya maman si la invitation donc c'est que bana na mi balé bazara vrai na si la te parce que ngai nayebi ke soki ngala mutu wana toyoka na te atindeli bon deliver invitation karma automatiquement nayebi ke il faut yeba ke bon deliver OK te ponga na opixé on comprend ayeba ke si la opixa bango ba ke été eza normal et logique nani ko ya l'acception ki monter à mabasi la te pona ape pour si la te pona zo ata $1 en été na auto senge ku vidéo anniversaire à Pierre Ngati donc oh nazara polele po batumsu ba ya lo bana côté la si la talaka na auto senge vidéo anniversaire a pesinga ta betinga view sikonde na ya ko téléphone intérêt ni donc na lo bana sa pe musana ngana na katikati on comprend OK donc d'Acosta Nzambe te ayeba ke bana wana mibale bayoka kiketo na elongia Douche déjà soki bato bazala na ngande bon deliver za boyebi ke Sarah na chaîne wana ba Sarah ni bayoka na raté et robanande ni bato chaîne wana batindela bango invitation c'est que bazana courant moko na katikati o basola ngana non mais cause à la paix ba problème na yona x etali nango ba travailler t'as dit oh parce que toza sur le plan professionnel toza sur le plan professionnel mais nous sommes des bantous il faut pas dire ça OK ngai muto linganga te na moni bon deliver ke kuna tikala kuna OK o tikali kuna parce que ba ko utiliser pe yo chelingelo kamabe voilà eza makambo normalement eza ke mutu so aza ennemi ya patron na yo yo za un problème te ezalaka mais na monde lelo eza sous impossible parce que bako peso yebisanga ke
ba musicien a fali ba kendara pas faire to pas ba musicien faire allez bazo pas fallu. C'est l'autre. Donc il da Costa tia pese bango invitation ebi ke ba batuna e ba beta na bango ba kati batonga asila. Oui. Et ça bongo. Là tu peux pas. C'est que fait oh papa. Et ça analyse au pesinga na sala. C'est que Gatibi na Linda baza on se fait en présence da Costa te do bango mi balé batu ba boma da Costa pas sila. Non mais en parlant de ça, excusez-moi bon de livre 3 minutes. Mézir Asuka. Moi, Biloko Zamo Ebele. Lorsque tu dis ça, il y a quelque part le coach d'Acosta à Outaki Kolaksaete Yazali Motema m'a bête preuve. Et ça, un frère Moko. Comment on est à Nan? Dans bateau Boloba Kenga côté la Rabatou. Tom sou Sarah. Ne monnaie ba maman mon ba okoma. Oh Sarah. Je peux finir. Pardon. Oh Sarah. Yo de atoye ba yo Zara Abakouk. Abakouk yanin. Ngaza Abakouk te. Nazani Abakouk ni famille Bota. Son abina poupola bango bi balé na poupola bango sérieusement. Non. Sale la bango ba analyse au Saranate. Mais sinon je suis au milieu du village. Je fais juste mon travail. Donc d'Acosta. Yo foye o pesa biso na ba preuve ya makambo yo zoloba. Alors, côté à SB, botika ba aventure que nous sommes en famille, bozu affiche, bo salisi là, Gasbi na mwana nani, na Linda. Te bokanga bango minoroté, tika bango ba ko sala ba mission parce que nani d'Acosta a tche bango en défi. Ba ko lo baso makambu oya lobi ya mariage, si la benga nani aya mariage te soke za lukuta, ba ko lo ba makambo ba kenda ko tonga sila kache dani duche na miniature eza lukuta eza défi bana na fo baleka soki te tadi tozakaka awa mois de décembre mobimba dossier oyo. Voilà, ça n'a complété. En parlant de ça, na émission P ya coach, je suivi à lobby eza na film moko Mama SB abengisaka frère ngoko nan René, si c'est René ce qui abengi pour akino jouer. Mais frère Wana s'est senti un peu gêné. Alors, oh, on a tourné beaucoup plus na maman Bellevue. Alors que mon anga ko nous tourner pas maman si la et ça l'a bien été coach au conseiller ngani. Coach a ibise que non kende parce que yo zalaka ozana contrat moko déterminé na maman Bellevue ou à travailler na été mais c'est plutôt chance et ça la ka que area ko magaba film na ye a kayo. Alors vas-y que nous tourner. Wana maman SB a yébité. Mais air frère wana combien pas naye a tourné, savoir naye musala naye maman Sila a sepela ki na yango. Mais quand le même ou la même personne ya maman Sila accueilli et pas battu à solo liete mais garçon na René ayake pa nanga tourner na komo sepelane makas azo tourner koleka d'Acosta. Est-ce que quelque part ozo mona te que ezana moi ba mbeli na moi ba fissure rebelle na kati ya likambo ngo pendant que ceux qui garçon na akinaki tourner kuna eza pona ba effort ya d'Acosta o a convaincre qui a lobby vas-y va faire ton travail. Bon ba na ba problème. Mais le problème en haut d'Acosta pesi biso eza insuffisant. Moi to kota na ko sekate. Oui que les réseaux sociaux matière eza quitté. Pour le cas hémorragie eza ni faire hein. Ah t'as dit oh ba femme est censée bazui déjà bon. Kotika ngweza moi passe donc ngala on sengaka na d'Acosta ya vraiment ko éclaircir biso batamaele to ana besoin à analyser sur ces sujets. Alors, à Tikibiso, on a pas question mark. Ok. Moi, tu évolues exactement. Il y a un problème. Merci, Sarah. Problème en gros, n'deto bati. Merci. Mais, na ba angle tout, na marambutu d'Acosta lobby est à la vraie et à la faux. Problème est ça. Parce que d'Acosta parle bomate à la mouki, à na komba si la média. Donc, c'est que, et l'eau comment que les cananacés. Et puis, côté msusu marambu d'Acosta obi e alobe di maneti vrai pour ani autanga bakombo ba na bakombo ba alobi oyo akocha tele weza duche azoyate c'est que c'est solo Gasbi na kobela ke lobi na Instagram babi papa kombo no eza na kati actualité photo yo ka impression na to leke pa na ngate faut répondre toyeba ayete Linda ayete mbala moko affiche à SBO to kokabwana te bwana te faut botika bango baloba parce que d'Acosta za lora victime azolela botika bango baloba baya ko démentir so d'Acosta ko seli bango makambo un point bar to attaquer d'Acosta ba moko ke d'Acosta oyaki na maramba lokuta pona SB na batuna e oyaki okabola bango mais bango bakomi la to kokabwana te c'est que likambo eza biso be tozaka wana d'Acosta
Reviens. Merci beaucoup. Virage à Souka Poto Kabwana. Lorsque Dacosta dit je n'ai pas de problème avec ma sœur SB, mais Nazan a besoin, il y a respect nanga. C'est important. Et puis, à Longoana, pour finir, dans Souka Alobi, Nazan a besoin, il y a respect nanga. Et au-delà, il y a respect nanga, on a beau ezali hypocrisie. Yoko qui répondre ni. Rien à dire. Quand on ne te respecte pas, tu dois imposer le respect. Okay. Félicitations en tant qu'un homme, tu dois imposer le respect au milieu de femmes. Okay. C'est important. L'hypocrisie, jusque-là, tout le monde a hypocrisie, oui, là, mais sans soubassement. Okay. On a besoin de soubassement, coach. Aux hommes tamaïle, il y a besoin de soubassement pour t'accompagner idée now. Ok. Voilà. Merci, voilà. Mesdames et messieurs, avant de te cabouana question Souka. N'a pas le papier ou bien na Souka. Voilà. Tozo Souka Awa avec Madame Sarato là. Mais une dernière question, Sarah Poto Lukamwe, to cabouana. Bandeko Bazo Landabiso, vous savez, la télé c'est le temps. Photo Lukamwe to kinda na matière malembe. Mais au regard de tout, Ponanga, je vis comme si le coach d'Acosta a lobby rien que la vérité. Abimisi rien que Ozaki na kati ya moté manaye. Mais pourquoi les lobes a commis qu'on s'acharne, qu'on fingaye, qui a manqué yaya naye et respect? Sur quel plan Oyo d'Acosta a manqué de connaître respect? Bon, bah propos msuna linga les akamanquement ya respect. Ok. Net basi la wana. Ils ont manquement ya respect. Ok. Ils ont ba langage moko moins vulgaire na kati, ils ont ba manquement ya respect. Ils ont comme sous manquement ya respect parce que si la aza aîné na âge, aza aîné na carrière professionnelle. Alors ce qui y a ça ne va pas. Papa bango elomba azate maître. Azate. Aza sous juriste. Pourquoi pas qu'on ne refonde ta papa bengi sana nous si la yana nous to vendre ba problème ça comme ça le yo coach oyebi ko ça na ba preuve ya ba linda na Gatsby ba ko ça la ki shishi na ba tu so tangi ba ko o exposer on so papa lombe comme ça a interpeller si la ya boluka moye bo panza ba songi baza na kati to bato bazo tia confusion entre yo na si la c'est clair. Voilà pourquoi on appelle nazo benga ngo eza impolitesse. Juste ça. Merci, voilà. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui, mais j'en profite pour dire... Ça n'est fini, mais... D'Acosta Fazon. Non, non, après, Oyo, toi, on a deuxième... C'est deuxième ezali, mais d'Acosta Foya a éclairci. C'est Ariane, alors qui c'est qui va benginga... So ba benginga nakoya parce que makamba koloba ezebeli. Bandeko, nous avons compris, dans l'émission, il y a coach d'Acosta, j'ai compris des choses, entre autres... Lorsque Azosenga conflit il y a maman Bellevie na maman SB et profitaka et pas nani qui gagne qui perd nani Azo Tongelango bandako quelque part vous devez comprendre quelque chose. Et lorsque aye lisusu alobi batu oyo ba vivaka parce que ezana batu ba memelaka bango makambu wana eza problème na été tadi ayande na matière na silisa aya aussi ça batu songi ezala nanga mama ezala nanga mama est yepete ko d'Acosta songi parce que soki mutayebi sio likambu tala ninga koti si duche na buzoba duche taninga koti na babato bango cha duche na ba miniature po abaka copyright tala ninga koti duche na buzoba soka ta duche mutayebi sakio que si la yaki au plaire est-ce que fatanga comment nda atanga ki wana non peut-être atangi ba komba ba tebele non atangi ba bobo pe na komela ki bobo il faut leka parce que tout le monde va se retrouver. Voilà. Maman Bijoun Ketani, je vous salue. Papa Jean-Pascal Leka, un grand merci. Président Bébé, maman Nathalie Nanon Moussibou, maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, maman Yvette Mbangu, Angelos Karouane, le meilleur fan, je vous aime beaucoup. Tokutani Mbalasima, Fifi Wechi la star, Yvette Mbangu, Mbangu Yaba Yvette. Ladi Bokolombo, je vous salue. La femme de mon frère, Ladi Bokolombo. Opesi La Marina Mbote. Ouais, non, ça. Mbote, la présidente Bébé. Pourquoi pas la présidente maman Nathalie. Maman Jenny Bête industrielle, moi c'est à Pembe. Apesi Mbote na Dalia Onyema. Apesi Mbote na maman Gina Amatou. Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Tata Poefa Pekato, un clin d'œil spécial à toi. Na pesimbo telisusu na Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos
Papa Edi MK, Dush Kalala, Pamela Kabea, Wetu, pourquoi pas na Eliezer Kano, Sarah Abouele, Célia Kike, la Rose Bonga, Bambo Tebele Susuna, Angelos Karwan, Makia Lakumba, Sol Mbemba, la fille à Papa, Fatou Dukonti, Général KS, la possibilité de vraiment Bambo Théosia Massamba, en tout cas, Nzambe na lola apambola bino et puis ba fan nanga nyonso oyo bazara anonyme ba commentaire te ba benga raté mo bolandara chaîne oyo. En tout cas, bon début de la semaine na bino nyonso. Merci Tadi. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Allez, bye. Lobby Koleka, le bon délivre. Merci.